Mbote na balandi nyonso ya Dasa Temo TV, sali na babakuku nyonso balandi nyonso bo continuer ko s'abonner, ko liker, ko partager ka émission na biso. Toye na video oyo Priska bandaki ko kumisa mams. Azo seka kangi mams elamba na loketo abina. Pourquoi olobaki te na moma wana? Bo consommer video bo tala ndenge Priska zo kanga mams liputa. Priska ye wana kuna azo ya na liputa ya rose, elamba rose azo kanga mams. Akangi l'impératrice elamba rose abine la babakuku. Mais comment ça fait-il que tu peux être tant hypocrite? Ya kokanga mams liputa abine la babakuku oyo ozaki deja na ba plan ke soko zongi ko finga bango, mais okangeli ozususu elamba kangi mams po abine la babakuku wana Priska. En tout cas, mosusu tozozanga ba moya koloba na sujet na yo. Yaka ta na commentaire moko, yaka ta na lien ya ba émission oyo babakuku basali bafingi yo. Oya na SB malgré ba soubassement. Lokola mamsa yela biso yo na SB osala musala no bien. Dans la franche nga na ebi Priska na SB. Namona première fois ndazo tourner na SB, ne na yeko mona susu pa mwana biso Kevin, ne na mona ka mona ke par-ci par-là. To sepela na musala no biso babakuku to yamba yo bien na SB malgré ba ngakambu oyo lobama. Mais pourquoi koya kolinga o salir, oya ko swana na babakuku mais a okangi mamsili puta. Po abine la babakuku. Mais après ko kanga mam siliputa po abine na babakuku kozongi na ndako fingi babakuku oyo yo okangela ki mam siliputa po abine la bango. Mais comment mokilango ekomi biso ndeni? Mokilango eza suna logique te, monde ya théâtre eza suna logique te, nyonso wana bozo sala po bo désestabiliser sila. Po boyebi ke film asika ezobima, yo poza na kati ya film wana ya sika ya ozwaki ata tante ya kokanisa. Nanu na mona star ta swana na ba fan. Star ayaka nde soki likambo ezali apesa promotion. Tala kutu na ngina sala bona ngina zongisa boy. Star ayaka te pona ya ko swana na fan. Star ayaka te pona ba makambo na nyonso. Non. Star ayaka kolobela makambo soki ezomona ke makambo ezo simba ta ye koloba naza na chaîne oyo na ye pona promotion. Star aza bongo. Mais sko biyo ki star na yo biso babakuki to comprendre yo te. Yo kanisi oye kolobela biso te, olobeli biso te, olobeli nde sila. Ofingi biso te, mo fingi nde sila. Tozala batu. Priska, eske tango yo ovanda ki po no sala live, ozwaki tango kanisa. Omoni ba retombe a live oyo salaki. Okanisa ki ndengo sali live oyo, batu ba ozala contre mams, batu ba ozala contre sila, ojouer contre intelligence. Babakuki toza mayele makasi. Yango tango na yaka na lobara toujours. Biso to yaka na ba sujet ya to wate. To vandi boto banjo lobela bino makamba lukuta. C'est faux. Ndeti ngai so bomoni nga na tieki tina nga na vandi. Na bandi koloba seke na zana ba orgie na makambo ebele. Mais nazo lingate mamsi azala toujours likolo keza mamsi mutasala kibo eza babakuka mamsi mutu baloba kibo eza babakuku mutu bazongisa boy nazo lingate yango moni même ba makaba matière rose toza nango na basubasement ngai na part nanga nazo linga obimisa matière ya ba comédien mususu te po nazo yoka ngo mingi na lingite koma ke opona nini ka sila nde mutaza kombati po na nini ba comédien babundisa ka sila yango na tozo préserver mams tozo bomba ndeti nga nazo bomba sila nazo batela e lokola liki akwe ya ta panzana te yango nazo linga obimisa ba matière o toza nango te. Mais likambo ya kanushupo biso to ngai prière na ngeza ki tongo midi poko yango nazo continuer koloba abakuki oye bo sambela kapona mams o nyonso aza ennemi ya sila bisalo muta kotinda ete ye moko oya komibimisa na poasa to komona ba vrai face na bango. Batu misusu sikoyo bapesi papa bokilo na yo bokoto raison pona ndenga boya ki libala na ona Martin. Parce que tout ça c'est l'hypocrisie. Koto oyo za pire petit ya Xil Pechanga. Laetitia aza mukala ya Xil me bozalaka na ye bien. Mam satala nyonso wana te ke yo ozalaka na Laetitia mwamba bien.
ozalaka pe na oyo wana leki ya na ye oyo basali ke mishwa alongwa na chaîne wana kuna ozalaka na bango bien. Mais même satali nyonso wana te atali musala oyo ozosala na kati ya SB. SB eza entreprise. Biso toyambaki avec amour. Lakisa biso ata commentaire moko. Siko comment ça fait-il que eza manda ba preuve? Biso tango toyaka koloba makambo toyaka na ba preuve tangible. Tango nayaki koloba makambo ya kara ya boye nayaki na ba video na lakisi bino 40 betami. So naye kolobela makambo sujet bono ya na ba preuve nango. Siko oui lango yango biso babaki to telemi to lobi priska. Loko ayo lobi ke biso babaki to finga kyo na ba mission, to finga kyo na ba commentaire, lakisa biso ba capture ya ba commentaire. To finga kyo na ba commentaire ango o epesa kyo kanda après tournage. To kaka na ba commentaire ya tournage wana o mam sabwaka ki video nango avant-hier o to finga kyo. Oza na preuve te ya makambo zolo ba ke to finga kyo oza na preuve te. Yaya bavandaka boye te. Bavandaka boye te na batu yaya. Ngai loko ezosala nga pasi na makambo nyonso biso to yamba yo bien na SB. Comment ça fait-il que yoko tiela otia misapi babakuki wana baliesa kanga biso babakuki wi to liesa kayo oyebi te ke biso babakuki to liesa ko po mbongo oyo kenda ko sala na SB osilisi musala SB afutio euta wa euta pa babakuki soki biso babakuki to lobi to tika ko insister SB ezala susu te bamba vi na biso bino botela biso ba wifi botela biso ba wifi te ba vi na biso o total ka ba chaîne to partageaka to s'abonner kande ezoko tela mam mbongo azofuta yo afuta ka otango yaka kosala musala tika ki mutema mabe yo moko ndengo bandi na hémorragie o si réellement obanga kanzambe oza fi moko kenda ke église oza bien éduqué ndenge ka koya kosala live pona ofinga babakuku pona oloba pona babakuku oya susu kosala deuxième live okosexcuser pa babakuku oko s'excuser pa babakouk parce que muta bengani na SB azate lokola yo moko décider olongwa na SB bravo ma chérie koyaka lisusu te parce que ngana za contre ba comédien babakuko bazoyo pardon limbisama ese sopani non totika ko encourager le bêtise yango eloko batu bazo yango bomoni ke na tieli bino video wana ne bandeli ye émission botala nde kanushup nde prise kabana ki okanga mam siliputa pona binela babakuko. Comment ça fait-il que tu peux être hypocrite tina niveau o yo okangi sila bisalo liputa pa binela babakuko mais na mutema no yebi ke ozana kanda babakuku wana y a pas de sens yo kangi mam siliputa bimila babakuku o yoko o yebaki ke nde na okanga mam siliputa azobinela babakuku ngaso na wuti émission o so na wuti tournage na kozonga ndaku na yo finga babakuku na yo kotia bango misapi bango baba nani balesa nga y a pas de sens et sopi yo makasi yango na lobby bien lolenga yo yaki na live ovandisa kit ozobenga batu bolukilanga babakuku wana baya awa priska naza desi biso babakuku toza desi na comportement na yo bavanda na batu boete omone loko sali mams yo pe babanda osala ko ango kaka parce que mabeto osala ka tofuta ango kaka na se ozalaka ba réseau azokenda otika yo na ndako bouti ba tournage ba réseau azokenda opesa yo aoke no tiko tina ndaku na mutuka na me ba réseau alobela makambu na yo na ba papa bokoto ba famille ba bokilo nende balingaki yo te ba réseau ba kanga ye même pona ko défendre yo oyate ba réseau benga yo défendre na justice oboyo lobi okota makambu wana te. Tout ça c'était l'hypocrisie. Est-ce que si landa za bongo za zo ba tel point que aye ba te que yo zalaka bien na ba binemi na ye mais ayaka kozwa yo pourquoi si la zwaka toujours na SB ya ko jouer parce que SB est une maison de production SB aza na posa ya batu ba produire baba ya basala misala na bango et c'est tout SB aza na posa ozala na muninga na mutu te po eza entreprise biso to yebaki yo na caractère oyo te mais yo moko lelo lokolo décider omi bimisa bravo biso babakuku toza na tante to banda ko ya ko fingara toza na tante to banda ko ya ko luka kesila kabwana baninga ne ba comédien po SB ndeza bongo ekokufa te sila ko kabwana mutu te bino ba comédien o bozo landa j'espère que bozo comprendre nga très bien
ada salobi bozala prudent bino ba comédien botika sila en paix parce que eza yete mutazo tinda ba force ba kuku wana bayaka kofinga bino boyeba ke ba famille maboma na ba famille mususu bafongolisi ba compte na kombo ya bakuku po bayaka kofinga ba comédien po batia sila conflit na ba comédien po baluka ba déstabiliser ye abakuki oye bozala attentif na esika oyo nde nazoloba babakuki ebele bafongolisi bafausse compte bazolingaka bayaka kotiaka sila conflit na bacomédien bozala sage sila aza ndeko na bino likolo nango sila aza orpheline auti kokufela papa na ye eleki meme mpa baane ebele aza na bashoke ebele na motema na ye boluka bozala bien na muninga na bino bolanda babakuki oyo bazofongola bafausse quantité mpona bayaka kotourmente sila bazobundisa étoile na ye na bafason nyonso awa filme ezokala mingi te ezozala wana mpo totala yango bozala branché babakuki bopartage bolike tokoma ebele botala filme wana bokonsome yango makasi tosala promotion ya sila bisalo me comédien bozala prudent po oyo tokoma mona ngo ekomi eloko oyo ekomi kindoki ya visa oyo ekomi eloko mususu tozo comprendre susu te bolingi nini na sila donc ba comédien misusu nanu boyo kobima te pona boloba ke sila babakuki basali boye babakuki bazongisi boye bozala prudent po tozo alerte bino déjà ke bato ebele ya famille boma bakomi babakuki ya lukuta bayaka kofinga bino boyebi combien de mafinga oyo nga nazwaka chaque jour mpona olobela mams boyebi combien de mafinga nga nafingamaka mpona olobela mams me nazwaka nisila bisalo apesa yango eloko te nazwaka eloko te me nazaka na posa na défendre ye parce que nazomona ye aza innocente et en plus mpe nalingaka ye na motema na nga mobimba yango nayaka kolobela makambo ya sila yango nayaka kolobela ye nayaka te mpo na separe sila na bandeko na ye bacomédien non mpo nga na kowuta te na olongwa te esika nazali nazwa avion na ya ti kuna na kini na ya otourne na olongwa te mais eza bandeko oyo bazalaka na ye nde mutu bakokende otourne pourquoi toujours groupe simba nde bolingi problème na sila pourquoi toujours bino bana papa elombe nde bolingi problème na sila eza na bato ebele ya bana papa elombe sila benga bango bakende otourne na SB baboyaka tokosomba bato na mbongo te me sila pa SB eza nde mosala tozomona meilleure écriture SB meilleure image SB donc soki bozolinga bo désestabiliser sila azala kombati akweya po asala sous théâtre te akoma lisusu te chaîne elala bokokoka te na kombo ya Yesu Masiya bokokoka te bokobundisa nzoto me molimo bokoka ngo te Priska sali ezalaka te yango bomoni ke natieli bino video wana po bo comprendre quel niveau oyo Priska kiti okiti na niveau moko très bas yango bomoni ke ki star ezala na makila yo yebi combien si la finga maka chaque jour pa bato yo yebi combien Jérémie Chaban azo finga ma pa bato azozwa ba menace ya mort batu misusu bafani misusu ya bafamili boma komi tina niveau ya koloba ke Jérémie na lakeli yo mabokufa soki yo ozalaki Jérémie olinga koya koswana na bafani ki star babota makana ngo olakisi ki oza star te oza professionnel te parce que mutu aza star ayebaka ndenge nini na kosadresse na bato jamais okovanda osali live ozolobisa bato babengaka babakuki oyeba na olakisa bato misapo ogangaka baningano baza te il faut yebake na babakuki bapapa baza bayaya baza baleki baza bamama baza tozalaka respect parce que ngai eloko ezo énerve nga na makambo nyonso yo outi SB outi na tournage okangi mam siliputa po abinela babakuki oyo na mutema no ozoyina qui est derrière toi mutu wana aza na nsima na yo Priska abebiseli yo carrière mutu wana aza na nsima na yo Priska abebiseli yo musala parce que atoke na okojouer na bachaîne eza ebele mais bato bakozala déjà prudente na yo mpo bayebi oza motema mokusu okokaa te babimisi yo train kaka ya motuka yo ozala liboso bango baza na se me basungi yo te na vie
kolingaka te ozwa na problème na mutu oyo parce que batu na bazotinda yo lelo ndenge oyo olobela SB makambo esala biso babakuki tolobela eloko te tokolobela eloko te tokofinga yo te tokoya kaka po tosala elo baanalyse to redresse yo parce que oyo ezaki impolitesse to redresse yo ozonga na nzela mais esala yo moko soni mokolo biso tomono na SBA oyebi ke sopa o makasi esala soni comment ça fait-il que yo oprestaka mpo na biso babakuku babakuku chaque film opesi babakuku merci nde balandaka o mais lelo yo finga babakuku oyo olobake oza fatigué. Non, ça se fait pas. Yo oza fatigué biso pe toza fatigué na ba bêtise na bino bato maboke. Pourquoi toujours si la po ni bobundisa bato misusu te bolingi kaka bobundisa si la ezala te en tant que humain puisque to solo lango na tant que humain puisque si la za mukolo na ona musika aza mukolo na ona carrière yo tala si la na TV yo na ndako outi pe pa ya na yo bazala aboye ya na ngai tournage esili avant kutu tournage banda si la mams ndeza boye babakuki bazofinga kanga na ba commentaire na même moment avant o bando kanga mams liputa mams alingaka passer message babakuki pardon oyo aza mutu ayaka kosala na SB botuka kofinga mais o jouer hypocrisie oyembeli babakuku okangi liputa po mams abinela babakuku oyo olingi te. C'est-à-dire soko lingi babakuki te directement ngelakisa kolingi pe sila te parce que sila wana soki aza lelo bongo mukili mobimbe yebi eza pona babakuki na ye soko lingi biso babakuki te olingi pe sila te makambo nyonso nde yo kolobela na biso babakuki te yo kolobela nde sila ifalo yebisa yango kuna tango kangakeli puta po abinela biso. Donc c'est pas gentil nga conseil na kopesa okaka lolengo salaki live pona oya ko gangela biso babakuki sala live oya ko senga pardon na makambo salaki soko senga ngo biso te senga mams parce que mams mutaza desi na yo na makambo bo continuer ko s'abonner bo like kaka bo partager ka bo la brancher na SB film asikezo kota bo la brancher na lingara bino.